Bonjour Bandeko, analysons avec Gilmas. Encore une fois, merci na présence na bino, merci na soutien na bino, merci na partage, j'aime na bino pour soutien na ba émission. En tout cas, ça me va droit au cœur. Coucou à Irène Mabweni, et c'est Kozali, Sœur Nangai, Mami Sadiki, Edith Balongasana, et Patrice Eduarda. Dans le cas, ça peut de Moussilikana, on a expliqué la body à trop. En tout cas, ça là toujours ma analyse. Et ça pour circuler que les musiciens Wenge, la maison mère Balongwe, et comme polémique dans les réseaux sociaux, il y a un gars qui a dit moi parti dans ngai na ekolo bailo ko moko kaka pona ko ajouter na oza na réseaux sociaux quoi. Mais en tout cas, on a yebi surtout na Wenge batu balongwa avec banzembu basala quelque chose na vie oyo alongwa na Wenge avec kaka vocal ebele basala eloko malonga te na poto bo bakimaka na poto exemple baza ebele na bandana na mwana ya mibale ya Werason à part jibe mwana liboso ya Werason ya mibale ya Werason Fere Gola Fere alongwe avec 3 chansons je pense 3 chansons na Wenge. Avec 3 chansons, il avait déjà azalaki déjà na connaissance ya musique, il avait déjà appris à yekolaki déjà makambo pa ya wera 7 ans na kati ya mouvement, ayebaki déjà ndenge basalaka makambo. Tango alongwe yango bonaka asalaki makambo na ye. Et Richo Tanabe alongwe na maison mère avec soki ba 7 chansons, ba 6 chansons, ba 7 chansons. Yango bozomona baza pour maintenir parce que ils ont fait quelque chose bazana histoire ce totali ba oyo balongwe na Wenge pe bakimi na poto bazana banzembu te soro na bango ezali tozana bakene ba roi David ba Seleo nani selo bimaki na nzembu moko jamais assez tozana ba mise bazay belé ba teka de banza ba bazay belé vraiment o bazana zolo bela Kongo te na poto bazay belé sika oyo lelo tozoka dinara alongwe soki nani inomba banani basoliste bakimi bazoki mapona kosala carrière ou bien pona kosala makambo mosusu parce que vrai musicien toyebi ba héritier tomoni tomona ba déplique ba longwa na Congo longwa na Congo mais bazosala ba carrière na bango ebelo bazolongwa na poto basalaka eloko ya gravité suka nango bakozala batu ya ba émission et puis bakozala batu ya ba kayu et kokozala nango histoire na histoire ya Wenge otoyebi onga personnellement na yebi eko affecté wera te parce que tangu marquis de maison mère balongwe soki wera zalaki mutu oyo balingaki ba affecté nde déjà na partenaire série wana wera ngaki azala déjà affecté. Mais comme azalaki affecté, il a réussi à remplacer bango nyonso. Donc kolongwa ya dinara, kolongwa soki ya soliste nini et pour affecter maison mérité. Par contre, l'orchestre musu boza komona tango batu balongwe eza ko affecter orchestre mobimba, eza ko jouer sur administration mobimba na orchestration mobimba. Na Wenge onga na yebi wera soki lelo catholique ya longwe akolimwa pe makamuse bato bako continuer koya pour la formation na bango mais ba oyo bozolo babake dinara depuis bon ezana ndenge ya mabete ce n'est pas parce que alongwe il faut que loba mabe azuta na ye na Wenge mais faut sika ba fan ya Wenge génération berceau botala eloko nini asali ya malonga na Wenge eloko nini asali o bako loba aleka na Wenge atika nzembo par exemple lokola Vita Imana atika nzembo lokola confession intime ya Richo Tanabe atika nzembo lokola boye na boye soki makambo wana ezate je ne vois pas eloko ya malonga oyo bato bakoki koloba ke no balongwe basali yango bakomisi yango nzembo na réseaux sociaux mutu lokola Fere alongwa héritier alongwa Bill Clinton alongwa est-ce que bo baza kolongwa lelo baza na dimension ya Bill Clinton o baza kolongwa lelo baza na niveau héritier professeur ya chant. Alors ceux qui basent na dimension wana te ceux qui basent na niveau wana te je ne crois pas personnellement que
bato wana bakokende koaffecte wenge. Je ne crois pas que bato wana bakoaffecte ossature ya chorale ya wenge. Je ne crois pas que bato wana nde basali wenge, parce que baza koya baza kolanda lokolo ya wenge, baza koya bakobeta répertoire ya kala, donc baza koya na baza kokota na be ya wenge oyo ezalaka déjà, baza koya na makambo ya sika te oyo tozomona eza eloko déjà ezalaka, eza kaka continuité. Donc wera aza na chance na sens wana, parce que baza koya kobakisa eloko te, baza koya nde kosala continuité ya wenge oya kolemba atiki, parce que mutu lokola jibe alongwa na ye wenge, parce que wenge mezomene ile musisa ya wenge, jibe ayaki alongwa lelo azawa, est-ce que wera azo continuer te? Fere ayaki alongwa, est-ce que wera azo continuer te? Héritier ayaki alongwa, est-ce que wera aza kaka wera te? Pour moi personnellement, je ne vois pas eloko ya grave kolongwa ya Dinara ou bien soliste moko boye. Soliste oyo atika bilembo na wenge eza Flamme Kapaya, Thierry Mongratana, nani oyo Kimbangu Solo, bango batika bilembo. Mususu pena ngai personnellement na yebite soki eza na musicien oyo atika bilembo na wenge koleka Flamme na ba guitariste, ba tenoriste oyo batiki bilembo koleka Fere Gola na ba Erichwa Tanabe na ndimite kiaza, ba deuxiémiste ba Serge Mabiala, ba nani oyo nani oyo ba Fabricaz na ebite soki eza na mususu akozala. Alors oyo akoya baza neti baza ko accomplir kaka, baza ko faire partie ya continuité ya wenge, baza koya na eloko ya sika te tokoloba mutu oyo ayena touche boye na boye oyo ezala na wenge te eza te. Alors soki balongwe pona ngai ekozala nango pe manque pona bango, parce que kosala carrière na niveau ya poto, carrière solo eza blague te. Kosala carrière solo eza blague te. Bozomona denani lobeso aza kotepa tepa makelele sur makelele, ce n'est pas donné à n'importe qui. Gemerose ayaki alongwa les hommes ameka kobimisa générique moko na poto ezo simbate. Kosala musique na poto, encore une fois soki olongwe bilongwa longwa ça kozala préparé okozala na difficulté. Musique est donnée à tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde nde azana do ya kozala leader. Leadership est eloko mutabota makanango. Soki olingi na okozala na poto pona kosala pona kokota ba manufacture, tamien. Soki omoni ke ko se retrouver na ndenge manufacture koleka musique, alors tamien. Mais kolobake soki balongwe nde esali moi polémique na réseaux sociaux, en tout cas pour ngai je ne vois pas eloko oyo Dinara akosala oyo egom soki alongwe bato bakozala na nostalgie, ngai personnellement na ndimité. Par contre soki ezalaki la tamu suneni papi kakol bato balaki ba regretter parce que aumeli mingi na maison mère, bato bakoloba ba serious banda comparer ba bâtiment ba bater nyonso bakoya na ba bâtiment na bango ya badrum par rapport à ya nani ya nani wana ya drumer wana. Mais à part ça, je ne vois pas oyo akoki koningisa vraiment au satire ya wenge ezala côté orchestration, côté chorale na ba oyo baza kolonga, parce que maison mère efanda déjà ici efanda déjà pour longtemps pour ba déstabiliser ngona kolongwa eza moi passe et ko sala toujours passe pona ba fan déjà ba mesena ki na ba Dinara kolonga ba ko regretter na sens wana vraiment ba ko regretter moko na biso akei. Mais soki tolobi ke soki akei mouvement pe ekozala na shit, en tout cas wana bande ko na ngai na ndimite ke eza bongo bobo sana likambo wana ekozala bongo te, shit ekozala na wenge te, maison mère ekozala na shit te po Dinara longwe ou bien soki guitariste moko boya longwe wenge ekozala na shit te, parce que wenge eza déjà wenge bato baza na kati bazosala kaka continuité ya makambo ezalaka kuna, bango nyonso baza koya koimite ba musicien kala, ba mutu oyo aza koya vraiment na cachet moko spécial o spécifique ezate baza kaka kosala continuité ya wenge. So toyoki oyo tobi azoyemba neti Fere, azolemba neti Héritier, donc bato oza kokompare kaka bango na ba oyo déjà basala na wenge. Donc eloko ya sika penza nano eza te, tant que wera kozala ye nde cerveau moteur, bato misusu baza baremplaçable. Eza neti mutuka pine soki ebebi bolongoli ba clignoteur ebebi bolongoli ba rétroviseur, donc nyonso ezo se faire partie ya nini ya mutuka, mais
ekope yango nde eza force ya mutuka te. En tout cas mpona koinvite batotologie na koselimite wana eloko na kosenga na bino bandeko botia bacommentaire na bino botia point de vue na bino soki oza nango. En tout cas awa toza place ya kosolola toujours la vérité. Ngamtu na bino Gilmas. A plus.